La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour la famille. Mbote bandeko bolandaka biso, mbote na bandeko nyoso o bolandaka ya bino Xile Botelwa TV. Bando nanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu karande bino mo boyebi atolobaka toujours bonjour bonsoir. Yango e dépendaka vraiment na ero yo okolanda analyse topé émission na biso. Bando nanga lelo to na likambu ya comédienne na biso Buibui. Na sur Xile Botelwa TV ayaki déjà liboso na bino eza na émission moko oto salaki concernant makambu ya comédienne na biso Buibui. Toza ebele oto ebike na minute o ya Bui azana maladie ya Bui azomona te to yebi yango po Xile Botelwa TV ayaki déjà na émission moko boye concernant maladie ya comédienne na biso Buibui. Alors boroka moi eloko nini su oto ye liboso na bino tandis que toyaki déjà kolobela likamba ya Bui toyaki déjà topeselaki déjà likamba ya Bui car ndenge ezalaka tolobelaki yango déjà mais bokoka moi komona biso lisusu liboso na bino toyeka ka lisusu kolobela likambu ya comédienne Buibui. Tomoni maladi na ye, tomonaki ye moko akendaki atambolaki ti epai wapi o babandaki ko consacrer maman na biso Marie-Hélène akoma pasteur. Tomoni ba comédien bazalaki wana, ba comédienne bazalaki et puis ba comédien pe bazalaki. Alors eloko nini o Xile Botelwa TV aye kolobela susu likambu yango bandeko nanga ba comédien bazana bolingote. Ba comédien penza bazana bolingote et en plus bazana motema mabe moko na kati. Tondimaki te ke soki lelo Buibui atamboli ye moko na makolo na ye bien sûr ba simbaki ye. Tomoni kazaki accompagné na mutu moko o asimbaki ye ti batamboli bakei epai wapi oyo manifestation wana izalaki. Buibui asalaki émission bino moko boyebi esika ba comédien baza ba micro ezangaka te. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to Zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis bossa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Esika ba comédien baza bato batambusela bango ba micro pas possible bino ngo boyebi lokwana tomonaka même na ba matanga ya ba comédien tomonaka même na ba fête ya ba comédien ba micro ezangaka te ba journaliste bazangaka te o bakendaka ko poser bango ba question
bande on nga buibui ba posa ki ba question o ba bandaki ko poser na consécration à Marie-Hélène ba bandaki yango nang na ye moko buibui avant ba banda na ba comédien mususu. Pourquoi? Parce que balingaki mingi buibui ye moko apesa explication na ye clair avant ba kota na ba comédien mususu pour que e créer ba polémique te. Mais lelo to ka mon internet so lelo ba comédien bozo malade ya buibui bo commission ngo lokwa sujet na bino yo ke kotonga pe osala ba live pona ofinga to ka mo bino na internet. Toka mwabino na internet tango biso bapanzi sango toyaka oloba awa ke ba comédien basimba bakisi tango toyaka oloba ke ba comédien bazaba bata bakisi bonzima ngo te bino mo ba comédien bonzima ngo te boyaka olobela ka biso lelo ka bino moko ba comédien bolingi bonzima siko kisi ya muninga lelo bonzimi kisi. Lelo bondimi kisi. Et ana ba comédie belé ba obima na internet pour na yo lo ba kete ya buya simba ki kisi, ya buya za ba retour na ye za ba retour ba malade ne boa mitema hein. Boa mitema na condition o muninga na bino comédien na zanango. Na condition o ya buya zanango me boa mitema franchement. Bande on a mamba kolobela eza ebele alors on a pesa mbote na bino so bato bolandaka biso wana boyebi déjà bonjour bonsoir yango dépendaka vraiment mingi na ero kolanda biso donc na ero kolanda Irsil Botelo la TV yondo koyeba okozwa bonjour topé okozwa bonsoir ba yangai ba obolinganga boyebi ke Irsil Botelo la TV alingaka bino mingi kaka ndenge bino bolingaka ye ndepeye a lingaka bino alors on a pesa mbote na nga na mama na biso Madeleine Aketa mbote na linda bukulu ya balinda sans oublier papa na biso machalaba depuis Grand Central na Wembe ki bambote na yo esika ozali mwana Cape Town na tanga mbote na yo esika ozali grâce ya mpoi bambote na yo et puis mbote na batu nyonso o balandaka vraiment Irsil Botelo TV ndeko nango okoti na émission na biso so eza mbala na yo ya liboso okoti na Irsil Botelo TV a tolobaka toujours abonnez-vous commentez likez partagez. Tolobara bo partager pour tolingara ba partage na bino donc partager biso na Facebook, partager biso na WhatsApp, partager biso na Messenger donc partager biso vraiment partout et pas yoapi oyo batu bakomona lien na biso pour que batala yango tolobara beaucoup plus partager biso esika nyonso oyo omonike o kokiko partager donc partager biso na Facebook na WhatsApp na Messenger et ozala malamu mingi. Alors bande konanga likambo yo ezoka musabatu likamba ya bui ezoka musabatu wana moi message muke na bato ba ko s'abonner ndeko nanga so ezambala liboso koti na Irsil Botelo la TV tango zo s'abonner ko bosa na te cliquez sur la cloche des notifications alors cliquez sur la cloche de notification pour que prochainement tango Irsil Botelo la TV ko tsa analyse na ye ekomela biye ekomela o esika nyonso o kozala yango tolobaka toujours cliquer sur la cloche des notifications donc tango s'abonner tiela biso j'aime bien partager biso na Facebook partager na WhatsApp partager biso na Messenger partagez biso vraiment partout, partagez et puis appuyez cloche ya notification. Bande onanga soki toyeli bino likambu ya buibui lelo lisusu to bandele libino likambu ya bui eza po epesi pasi. Esali pasi komona bande kona ye ba comédien. Na koti na live moko na TikTok lelo ko kamwa comédien moko amati pour kaya koloba makamba buibui azoloba pe azobanga pete donc azoloba na ye pe aza pe à l'aise aza na ye pe à l'aise pour que aya koloba likambu ya ndeko na ye moko comédienne oza mwasi lokola ya bui mais o mati na live po ya koloba makambu mususu to omona même ezala ya solo ezala ya lukuta eske c'est important ba comédien boya kokota makamba maladi ya ndeko na bino po boya kolobela yango eloko biso tolobaka tolingaka bolingo lelo buibui ye wana miso ezomona lisu te lelo buibui akwei na maladi alors bo soutenir muninga po muninga avancer boyebi ba pasteur ebele ya bien na Congo bazali boyebi place ni bokoki komema ndeko na bino boyebi place ni bokoki ko-orienter ndeko na bino mwasi akende pour ke basunga ye babondela pona ye so eza makamba hôpital bomemi yango na hôpital so eza makamba molili bomemi yango na basala nzambe na place boye bando mataka na
live bobanda koya kokritikaka moninga na bino bobanda koya kofinga moninga na bino eza kitoko te eza kitoko te buibui aleka ye moko eza te ke boyoka yango na munoko ya mutu tomona Karine Pala lobaki Karine Pala leka na émission kaka même émission o buibui alekaki eza même émission o Karine Pala lobaki biso so toyokaki Karine Pala tango ayaki olobake alobi aokamwa atikala koyoka likambo yango te ayebi yango pete amoni yango ka mbala moko ndenge amoni ya bui kaka boye bazosimba ye bazoya aotambola na mutu asimbi ye po buibui na miniti oyo atambola lisu ye moko te na miniti oyo buibui aotambola lisu ye moko te buibui aotambola kaka na mutu il faut basimba ye pour katambola ye moko moya tambola eza te donc otambola ya buibui esenga mutu asimbi ye après batamboli mutu asimbi ye après batamboli ye moko moya tambola eza te mpo aomona bien te aomona te alors maladi wana euti na théâtre maladi wana euti na famille na ye maladi wana euti wapi ezoyebana te me bino bakomedie boyoke tonga buibui kakende kosimba kisi yango wana epesi ye baretour est ce que bakisi na bino bosimbaka baretour nango ekoopesama na misu bakisi na bino o bacomédien bosimbaka est-ce que baretour nango ekoopesama na misu ke o misu nde ekufi o baretour est-ce que retour akisi ya maboke epesama na misu wana nayebi te me boti kotonga muninga imagine muninga na pasi aomona te muninga na pasi misu ne esala te muninga na pasi aomona te me tanga oyoka lisu boke kotonga ye tanga oyoka lisu bino bandeko na ye botonga ye eske bobakisele pasi to bolongola bodimnele pasi bozobakisele lisu pasi to bozodiminele ye pasi boza na place ya muninga na minute buibui ya mutu mobwe bope memele ba message ya bien na minute buibui ya mutu mobwe bo fortifier ye bo memele ba message ya bien bo bondela pona ye yango toloba toujours ba comédien mboka na biso bazalaka na bolingo te po basambelaka pona baninga te bakomedia mboka na biso basambelaka pona baninga te lelo ekweli buibui me lobo oyebi te mosu ekokwelela yo vie ezokontinue lelo ekweli buibui me lobi ekokokwela yo tanke toza nano na bomoi toyebi te balobi na biso toyebi te me lelo bokamusanga so boke kotonga bui soki bomoni ke ndeko na bino alingi mambakisi po eza na mutu mosu akomi ye alingi mambakisi so bomoni ke mutu na bino alingi mamba bakisi mingi bopesa ye toli bino bacomédien si toyeba bino combien de comédien oyo bakenda mpa bamama sokolanga combien de comédien oyo basokola bango bacomédien baboni kaka bino moko nde boya kobimisaka basekret na bino awa na internet souvent toyeba basekret na bino te souvent biso toyeba basekret na bino te me bino moko boyaka na basekret na bino moko boyaka kobimisa basekret na bino na poasa kaka boye bino moko samba bimisela bino sekret bino mo boyaka na basekret na bino eya kitoko te buibui akweli problème buibui ana pasi tobondela pona ye tosunga ye dernièrement touta kosala émission aya buibui bato basuggere ebele bato na bacommentaire baoloba nini omona mutu mosu alobi te bamema ye pa paster pa ya prophète liloba kuna bameme pa prophète konde mutu mosu aye te bamema ye pa papa walesa mutu mosu bamema ye pa mukuna mutu na mutu azopesa makambo na ndenge na ye me bino moko bandeko na ye ya théâtre na place bosunga ye boluka solution mpona ndeko na bino me kokamwa na place boluka solution mpona ndeko na bino bino bo préféré bokomisa ye mutu na bino ya matongi bobanda kotongaka ye okozwa nini soko osangisi 4 5 6 personnes mpo botonga likamba buibui ozwa nini buibui yanga na joane ka role akizengi donc role na ye mpo joue yango eya pasi
buibuyo bomona ata bapesi ye rôle bien suka aojouer ka oyo akizengi donc ata bapesi ye rôle moko abandeki kojouer na ye mutu abien aojouer na ye mutu moko ya bien mais suka il faut kaka chite kaka akoma ka akizengi mpo eza barôle na ye barôle oyo ajoua yango donc ata joue ne bien ata joue na ye o mwana mwasi o pena jeune fille pena boye ata joue ndenge nini mais suka il faut akota kaka na rôle na ye wana il faut azala kaka mutu moko na famille asimbaki kisi après bayo okomisa kizengi il faut akoma kaka kizengi mpo ani rôle oyo ye amonaka ajoaka bien eza kaka yango wana sikoyo boluka bosala swati moninga mabe mpo na nini estce bokobanda ojoue rôle na ye wana nani akokoka yango nani akojouer rôle na ye abima na ye unique na genre na ye ajoua na barôle ne alokwa aida so bopesi ye rôle mosu ajoue azalaka pena l'aise te aida so bopesi ye rôle normal ajoue ndenge mona buibui so bopesi ba barôle normal bajoue omonake ekende ka mabe na oto otala pièce ya théâtre moko buibui alingaki ameka kojoue lokola mama mais eke kaka mabe esimbi kaka te pourquoi parce que bato ebele bayebi ye kaka na rôle na kizengi donc soki ajoue rôle na kizengi bato mingi basi retrouver mais soki ajoue na rôle ya kizengi te mutu akosi retrouver aza te da bato base retrouva vraiment tanga joua rôle na kizengi mutu anso otala omona buibui yeyo mena boluka bosala ye mabe boluka bobwakele maladi boluka boboma ye misu mpo na nini après bino na bino ka bacomédie comme bolingananga te comme kisongi ezaka nde na mboka na bino lelo bokoma oya kosela o bachroniqueur nde babomaka biso o bayoutubeur nde babomaka biso bino moko bomibomaka na ndenge na bino ava bayoutubeur bachroniqueur bazwa baémission mpo bino nde bopesaka matière bino moko bopesaka matière bino moko bozobengaka bozopesaka bamatière tande bozolobela likamba buibui tanga bimeno na tv te likambo eyebanaki te asalelaki na ye vraiment sagesse abombaki na ye likambo oyo peut-être eyebanaka na bato bazalaka baproche na ye eyebanaka na bato baza pena close na buibui mais bato pena oyo bakipaka te oyo pena bazalaka mosika na ye likambo eyebanaki nango te eyebanaki te bakomédie ebele bakamwaki komona ya bui bamonaka omona te comédie tu akamwaki bato ebele bacomédie ebele bakamwaki pena likamba ngo me ekamusi biso ke après komona likamba ya bui oyo baémission ebimi ebele après komona ya bui ye moko kobima na tv mutu abimi ne ye moko me baémission ebimi ebele tout ça mpo na nini nyonso wana boluka boganye nini mawe esila na mitema bato mawe esila na mitema bacomédien eza pasi mpe mawa bato mosusu na pasi bato mosusu na bisengo bato mosusu na pasi bato mosusu na bisengo bozosepela na bino bozosepela na bino pena na maladi ya moninga bozosepela na bino congolais motema mabe eza kitoko te eza vraiment kitoko te bandeko na nga eza kitoko te donc botika kotonga moninga botika kofinga moninga botika makambo bosala eza vraiment kitoko mingi te ya bui ye ya kweli maladi to bondela pona ye bondela pona ya bui olingaka ya bui bondela pona ye oyebi ke soka kesika moko boya kozwa lobiko kende lukata ye luka numero benga ye obengi oketi place azali ya buye omoni nayebi place moko be soki lelo kei okozwa solution nayebi place moko soko nyati makolo okozwa lobiko na place bofinga na place boya kofinga ye na place boya kosala soki ndenge nini kende luka ye lakisa soko oyebi kete église moko be babondelaka mpona bato kende kolakisa ye église wana babondela mpona ye azwa lobiko eza malamu na place boya kofinga ye boye eza vraiment kitoko te na kochola moninga azobela bino bochola ye oyo alibanga na mokili nani oyo abelaka te nani ya buya abeli ya solo wana boye kochola ye na internet est-ce que bayesi bino misu na ye kotikala komona te d'ailleurs abota mabongo te misu na ye komona misu na ye mona balobi te ke misu na ye kotikala bo éternellement te ekomona
ekomona bandeko na nga eza vraiment kitoko te eza gentil te na ngambu na bino bacomédien oyo bosali eza vraiment gentil te car bino bakotoyo olobela bacomédien mpo bino nde bobengaka bopesaka bamatière eza vraiment kitoko mingi te. Alors merci na bandeko bolanda Ursule Botelo ya TV, merci na bino penza esika nyonso bozali, nzamba lola abatela pe apambola bino. Merci na bino ba oyo nyonso bolandaka biso ba oyo nyonso vraiment bozalaka wana mpo na biso, nzamba lola pambola bino. Alors partagez biso na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, donc partagez biso partout et aux amalamu mingi s'il vous plaît la famille, s'il vous plaît bandeko to partagez vraiment émission o ekomela bandeko ebele to tika ko tchola ya bui tangwa beli to tika ko seka bo tika ko panje basango ya mabe e oza kitoko te. Eza kitoko te botika kopanza muninga basango ya mabe eza maladi oyeye ekosila nango. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Donc partagez biso sur Facebook, partagez sur Messenger, partagez sur WhatsApp, partagez biso vraiment partout. Nzamba lola ako pambola bino. Wana ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki yesu masia a zongite. Kande na lobaka bandeko nanga soki ezambala no liboso s'abonner na Ursule Botelo ya TV. N'hésitez pas surtout à s'abonner et puis n'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification pour que prochainement tant que tu analyse na biso et comme le bino bisika nyonso oyo boko zala na banzinga na bino tokutani à la prochaine. Bisous, bye. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talandenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursule Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.